notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. Papa Wasambulu soki bato bazokota doute na bonzambe na biso bango bazoloba ke ti lelo biso bayindo yango to créer nini tozo inventer nini to si to bongisi nini ya biso moko bayindo nyonso tozo saela kaka bato oboya nde bazopesa biso yango monte quelque part bakozala pe na moi raison matondo mingi papa. J'espère que makambo c'est le belango. Vous voyez déjà que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mondele kwaye bakotonga ba immeuble ba nini azokango wapi en Afrique précisément Égypte. Est-ce que vous comprenez? Et pas na biso. Bilamba na lobela déjà na pesa même n'épître na bango na Bible. Exode chapitre 3 sur ba 21 ba komona ndenge yawa za kotinda bana ibamindele basenga pa na biso ba or na ba argent na bilamba. Pona ko dépouiller biso. On se comprend? C'est ça. Mais dès que baye ko bungisa biso na droit chemin. On se comprend? Ba koko bazala ko créer ba kangi mayele na biso bayele biso enseignement. O tozo ka kotanga na l'école. Parce que bango baza ko zwango na l'école na bango. Pona ko yeba ko sala mituka. Biso batindili biso enseignement oyo ko bungisa biso abo biso depuis 1922 1925. Na uté ko no bango to créer lisusu te. Babungisi biso na oya bobiso. Oyo battre commencer à coloniser. Afrique est colonisée. Et bien ezalaka to ezali. Mais ezali te parce que c'est tout la colonisation. Ozomote ba continent bino en élection ba continent bino basangani ba opposant na bana ba kena Belgique. Ko vendre la réunion kuna ba la sabon ndeni ba. Est-ce que vous comprenez vous connaissez pas papa tayo. Vous n'êtes pas que nous musika. Vous comprenez? Afrique est nous coloniser. Omoni mutu oyo azali ko vanda nanu et pas ya mutu. Azana liberté nyo soutenir na katanda kwa. Vous comprenez? Ce que mutu pose la liberté bima na ndako wana kende pa ina yo ndoko na liberté ya kende kwa nyo sonda. Relingi oloba babima na banzambe wana na domination wana na kutimi wana na culture wana tozongela oya biso parce que moto oyo aza ko sali la culture batu tradition batu religion batu o komi de esclave ya batu wana lelo to koma bona ba pasteur biso bazo expliquer Bible c'est comme si il pas vanda na mboka ngo Yesu azalaka onde baza bana ya azuni moko to ya quartier moko mais azala difficulté ya kolobelaka bakoko na ye misatu avant mama na bango ayebi ata bango. Est-ce que eloko wana eza yango te moto ebongisi biso pena oyo tozali? Mais kasi eloko ngo yango te papa. Racine na biso to se déraciner na yango. Vous comprenez? Kaka taba fleur rosa sima na biso ko. Soko lingi balo mona ka racine nango. Lobi to akuta fleur e kautiti. Ekufi. Ndenge Congo na Afrique ekufi. Est-ce que vous comprenez? Photo zonga na racine na biso ba koko na biso. Nzambe na biso. Ba ange na biso. Oto benka ba mbasi. Culture na biso, tradition, religion na biso. Vous comprenez? Mais biso ba Afrique to na religion te. Que ça va comprendre. Religion ezali pona ba blanc. Donc des termes ngo ezali ensemble d'actes rituels. Makambu ya molili. Mais biso toza na bonzambe ezali amour, disposition à vouloir le bien d'un autre. Bonzambe na biso ezali zola. Oto bengi na français amour. Mais to yipe ko zongela bokoko na biso mais
to bandi pe ko pratiquer ba élection mais na ndenge na biso élection te de ceux qui biso to zongi na origine na biso donc o ka déjà to la roi divin roi soko aye et kozala à vie après successeur aye ceux qui ya kufi après successeur aye de ceux qui libota wana bango kaka ba kotikala ka wana ti libele mais oui neti neto za ana kata kisasa awo mabele oyo nyonso ezali bateke na baulu eza village natal na bango oui bango kisasa eza village natal na bango mais poto zala awa bango nde bateki baza koteka nde bakolo village bazangi siko village natal ah pour jamais kokene pe na mboka moko boye na bandundu to na Équateur to na ba Congo oyo ka mabele wana bateka ngo te eza passe le bal l'état nda botoli akanyango ye bandi koteka mais na ba autochtone hein ba koti koteka te na kata village natal yo kosoma mabele te OK place na bomiso to nginda kuna yo est-ce que vous comprenez mais na kisasa pa munga so na posa lupango il faut somba pour mabele za ya yote ya bato sonenge l'état tchaka nde balobaka les sols et les sous-sols appartiennent à l'état balongola mambo ya nzambe mais l'état michel jongo kande mais oui qui dit l'état peuple non naye bakate awa lelo komi so bosa na gouvernement kasi yango na solo bato so komi ministre komi na gouvernement yo nde l'état non l'état ezali peuple même bango sikoyo bachama bakonzi bazali pona encadrement bazoko encadrer peuple pona désordre ezala te moni tina nango yango roi azalaka vous comprenez pona organisation encadrement pona na bien-être ya peuple biso koma kaka oh ya l'état na pesi par ensemble na lobby na ndenga mabete président Joseph Azala et président nani Tshisekedi azalaki na pouvoir te mabere de Jezala tango yo yelelo mabere nyo se komi ya yo habité surtout on va bien les ya peuple siko yé président c'est que d'ailleurs wana pour l'encadrement des autres zalati oya papa mwinga réservé pour na papa mwinga oya yé pour na yé eza la place musu babengi wana ya l'état ezali réservé pour l'état ça la bien moko public pour na peuple c'est ça vous comprenez d'ici quoi ça va réserver aussi matal l'état ezali pas ça le loko moko pour na bien public. Est-ce que vous comprenez? Mais ça, c'est que pour nous, il y a ministre et la gouverneur. Non, il y a président. Non. Et si quand est-ce qu'il y a un président pour sa place, le quoi, il y a cette élection, il faut que nous puissions nous éduquer après qu'il y ait des salles. Mais le président Tshisekedi na banda la lobaki ke ngai na batunyo so bomoni na gouvernement toza bangamba na bino a expliquer ko oui alobaki yango mais bana misala na biso papa yo na kata ndako ozunga mwana musala na yo mona musala ozunga mwana musala na yo patron nga mwana musala na kotamba na moto patron sikona mtatamba na cortège peuple to président ça va to kozokende malembe na émission na biso papa wa sambula to kidela na to le belasco yo makambo ya oyo ezoleka parce que actualité oyo moyen to leka ngo na émission na biso ezate tokei na ngambo nano na ndeko na biso ne Denilesi bandeko obola na ngai en tout cas chaque jour azana média chaque jour ba jour oyo azola la tête azana média alobi bango nyonso babane ko sala réunion et pas ya président Kabila na kingakati babane ko $2000 par jour donc ba sala réunion ya 30 jours au multiplier ce yo $2000 fois 30 $60,000 yemo ko pa alobi Pascal Mukuna yemo akina ko zwa $600,000 et pas ya Kabila yemo babana ko kabolela batuni de Denilesi Denilesi alobi boye ndenga bane ko sala liboso abane ko salisa mama nzambe na makambo boki siko a se décider
asala makambo andoko sala makambo ya Yesu na mokili to makambo nzambe na mokili eya lobi makambo nzambe abalosa okona mokili siko question nanga nazotuna ntango baeglise awa nayebi te soki kala mingi te po efo po nde baloba état d'urgence ezosila lobi basisi état d'urgence sikoyo papa wasambo bapaster ndenge bazozongela nzambe par rapport ya ndenge makambo baleki nango na mokili ubie bazozongela kaka satana ndenge toomona papa omoni premièrement nakozongisa réponse boye bandeko bacomprendre bango bazwa l'église comme business eza lokola entreprise privée na moment oyo na makambo nyonso eleki mpo na ye entreprise ezofuta susu malamu te yango wana sikoyo atali avandi non mpo nazonga na entreprise na ngai mais bato balongoli confiance epa na ngai yango tika naleka naloba boye mpo bato basosa confiance na ngai entreprise na ngai ezonga ocomprendre mpo na bongo oui est ce que bino bozwi message ya Denis Les alobi ke non nzambe aye koyebisa ke lokolo otambolaki mabe sikoyo naponi yo otambola malamu mpo bikisa tene oyoki bon ye moko asobaki natiki boye mpo nazongela ye moko doki wana mutu ye moko se décide nakende kosala théologie nakoma pasteur oso comprendre ndenge se décidaki yango mpe se décide na makambo nyonso boyoka mpo na Denis Les yo Denis Les asali boye yango wana sikoyo aye koleka na bamédia oyebi koleka na bamédia chaque jour sobe abimisa combien mais eza na bato bazosoutenir ya abimaka ntango nyonso vraiment eza chaque jour mbongo ebele sikotala biso bato oyo masango oyo okomona mpe tosali ta mosusu poso mba un mois tosali te mpo na soutien eza te ta mosusu par semaine une fois mais biso toya na message ekobikisa kongo to afrika bato bakangi maboko baboyi kosoutenir biso mais Denis Les azongi mikolo nyonso na média même na ba RTNC oyo nazolekango bamédia nyonso azolekanga ozo comprendre sikoyo donc bato basoutenaka mingi le mal le faux mais le vrai na le bon bato basoutenaka ngo te ozo comprendre bazoleka mikolo nyonso combien azobimisa so bato mosusu na ntango bakotuna qu'est-ce qui prouve que bino bozali dans les bons parce que oyebi oui lokola Denis Les baprouve bango baza dans les bons yango baofutela ngo bambongo matondo te Denis Les bato bayebi déjà que na baprison na baboloko bakota mais yo nano ata na société na mona yo te ngai na société na basambisanga te na société peut-être ngai kosamba liboso na samba ntango nagi na communauté oyo union et charité na kati na parti na ngai oyo naza kokamba bato baza kobika ofele bazowita braza ngola par-ci par-là sikoyo représentant légal oyo tozalaka na ye bango balingi kaka bato na baza kobika bafutaka mbongo me nga mvuluski mbango ayebisaka ngai ke ezali na lifuti te siko ntango nga na boyi nde bake na leta mpona kodekerpire ngai bafundi ngai po bakende kobimisa ngai va chercher l'autre endroit ailleurs ozo comprendre nabima na communauté nakende koluka esika na nga mosusu nde ntango bainterpelaki ngai sina beta lisolo wana na kati na kosamba na saba ina ne 3 mois na mokolo oyo asuka po basambisa biso epai ya mokonzi ane nake kute grave mutuka ambulance ebakoti na ambulance bakende na ye ye nde batiaki mpo makambo ekomaki mosika nde siko batiaki sikoyo mpo awa baza confusion te nde batiaki mokonzi ane parke moto epesaki ye autorisation wana ala na makambo wana siko ntango tokomi epai na ye tobandi mpe mokolo abengisaki biso tosala nake kute grave ambulance ebakende na ye nga na ebotike wana asali losambo abiki nde makambo ekatana bia tokompete na kobundisa moto oyo ezali mpo na bonzambe aza nango papa asambola olingi nini nga na bi bon nga nazobima mpe kati na bango ezali nzela parce que ngai mvuluski mbanga atike nga mpa na bango mpo nazwa peut-être expérience ya bible ya christianisme me ntango na nga mpe se ekoki nakende kolakisa bato nzela donc tokoyotambola na bango nzela moko te nde abisinya na sinya bango basine si olandelaka ndenge nini est ce que naza moto ya moto nga kutu na ndoko porte implice mpa na bango nazalaki salarié te est ce que nga nazalaki kona naki salarié natikala kosala mosala nzambe teke bafutaka nga salaire to basalanga non nga nde na ndoko mema kutu implice nazo communauté emataki mpo na bato bazo ebele mpo bazobika
mais soki lelo lelo communauté on est biso kufa bakanga na bango ba représentant légal à kufa donc communauté kufa mais soki lelo neti papa nga nazotala bato ndenge oza na bango na mokili mobimba tokoloba na Kinshasa mpe bazali mais soki ekomi eke okotisi mpe nalobela yango chaque fois ke oyo baduma epa na yo baza bapasteur te bapasteur te nanu mpe na bimisi motu te bando banda bana banda biso tobimisaka motu bongo te na époque nzambe aponaka motu moko landa bien chaque époque nzambe aponaka motu moko ata soki otali na film ya Moïse na bango mpe banani oyo omonake Moïse ntango ya kufa nde yawe ayebisi ekende kowendre Josué po azala molobeli na ngai je comprends ntango Josué esila nde apesaka Samuel donc ezalaka na eleko mbuluski mbangu abimisa paster ni yoka mbuluski mbangu abimisa ngunza ndenge tozomona na mangomba lelo que soit disant chef spirituel abimisi ngunza so abimisi bangunza donc ngunza elakisi prophète na français soka prophète abimisi prophète on est ça bafanti ba osana mokili donc prophète abimisi susu ba prophète est-ce que ça là na ile kwa mbuluski mbangu abimisa ka ngunza nini na ile kwa mama ki pamvita na tango azalaki envie abimisa ki ngunza nini donde bato nyonso yo bazokambama epa na yo do ba rêver ko tokobima te papa lelo yango nazoloba te napesa exemple ata na bible Eli po ava tika nguya pa Élysée Eli asalaki nini azoke neti soit disant de babaka zo se disparaître que costume yoyo soki yo zwa ngo tika na nguya na ngai tango Eli azo se disparaître Élysée asimbi costume wana ya disparaître tika na costume nde akomi na nguya est-ce que tango Eli wana abimisaka prophète biso pembe dai yo te ya kotonga na te ya koto ezala na tango mvuluski mbangu abimisaka bangunza bino bote ya koto yo ba oyo bate ya koto na tango mama ki pamvita abimisaka boyoka kama ki pamvita so te ya bataki pamvita pe ba ote ya koto no yoka kama voilà noir mais oui siko lelo ngeko ma point modernisation mais batu neti bazana papa ngai batindi ngai te pona former na bimisa na tinda bato batindi nga pona bongo te nga batindi nga kende osala musala olakisa bato nzela pe obikisa bato est-ce que so comprendre mission nanga yango wana po mvuluski mbangu tango ayaka Afrique ezalaki munene poni bayebisaki te ke bimisa moto otine na Gabo to na Brazzaville est-ce que so comprendre te kaka ye moko alors eleko wana soki eleki nzapa bimisi susu moto mosusu alors kati na bana na ngai nga nazo transmettre bongo savoir bana nga nyonso molimo bisika nyonso bazali na savoir wana akoki pe kosolo na papa moko aboni papa moko mama moko akoko transmettre papa mama botala bonzambe na biso ndenge boy mais alo bateke nga na batini nga pa kimbango parce que lelo koma ndenge nini omoni mutu mususu ayekoli mate ya pa mutu on se comprendre ayeko neti papa moko na limana sali livre na kobo na ngai imaginez émission au papa Sambula salaka ya vandelango asali livre na kombo ya tata na makambo ya tata wa Sambula ya bandi ko revendre ko sulango bon est-ce que vous comprenez mutu mususu pe lelo oyo akoko bima azuma kapa papa Sambula abadi pe ko lakisa pa ya batu a développer na ndenge akomi ko lelango pe mbongo mais or que ça ni tango papa mwinga ozo pesa lelo obike osundula ya osundula Yesu pour comprendre to sa mission ye cameraman alobi asundoli Yesu pour azo comprendre yo alobi kinda begi yebi on ça va comprendre mais siko ndenge cameraman azawana to yo okoki pe ko yebisa ndeko mususu abandeko moni bonzambe na biso ezalaka boye eza na normal eza mabete mais ko kende te siko batu misu ya sandenge ni tango yoki bongo obimi oke yo ngai vuluski mbanga tindi ngai mama ki pampita tindi ngai basa batalukuta batu na po nzamba tumba ba umido mais ce que la biso ba tuzo yo kai pa na yo tuzo yo mo pa na yo tuzo pe na permission ya ko prier pour la ba malade non oza na permission te parce que ngai ba pesi ngai zela te ke papa Sambulwa yebisa mama ki ngandi tata ki nganda prier pour na mo non ba pesi nga mikumba wana nele kwa mvuluski mbango azalaki na 3500 membres yo yokaki mondimi moko ya mvuluski mbango abotela po na malade voilà bon
wana tokofouye nano na baarchive mosusu eza na ngamu nayebi si oke eza te. Alors na kati na misala mutu na kati ya communauté bazalaka na likabo na bango. Sikoyo soki nzambe alingi atelemisa tata mwinga kati na communauté wana mpona kobikisa bato, nzambe akoyebisa tata wa sambola tya loboko epai ya tata mwinga mpona bamaladi oyo bakoya ya tyaka bango maboko. Soki mokambi na tyo maboko te ozosala wana ewuti wapi? mais oza deja na bato oyo otya deja maboko. Nazalaki papa sunda ye wana ezalaki ta mosu mutu baye mpe na mutu akoti koma. Nayebisi papa ngomba abondela pone bongo te ezosimba soki ntango ye napesi ye nazokolisa bana te nazolakisa bato ke nga mpe lobi nakoki kozala te. Est-ce que so comprendre? Mutu mosu ayelinga mwana azolela mwana akoti koma azolela nga na tuni oza kobonga mwana aza kobonga kota gumbama loba na nzambi pungu mosali na yo tata wa sambulwa oyo azali mokambi na biso atindi ngai na kobelela yo mpo nazwa lisungi ya lobiko ya mwana na ngai ata asalango mwana biki bongo sikoyo soki otuni aza kobongama azali ya kobongama te ya kosi te nzambe akolela mwana epa na nga bayebi akokosanga ndenge te kuna tala omoni ndenge tozalaka na ye boye tozoseka tozosala baje na bamanoko na bino nyonso boye tozosala baje wana ezali na ntango moko physique boyeboye nazalaka mibale. Très bien. Tuna papa suna loba na musika nazalaka ndenge na kilongo ozo comprendre na moment na yebaka tata te mwana te ya teleki te nazala makambo tali spiritualité wana milimo ekite molimo bon soko sokamba bato tozala molimo nzambe tokamba tunde bo sokamba tuna bonzambe na physiquement comme ça. Est-ce que possible? Il faut ça na molimo ti mais yo moko pe ozala ba principe na yo créer ya yo moko na créer te na père spirituel nga mvuluzi kimbango na yebi déjà que tango toza na kilongo ngai na butu na kolala wana. Est-ce que so comprendre? Naza wana kolala wana naza na distraction te na mama to na bana nazali sel butu wana pona kobondela pona bato na koyamba bao bana ba problème malade nzamba suwa ngai makambo eza kati na bato nini nakoki kosala pona bato nyonso bakoki na bapasi bazwa kimia ntongo wana ntango etani na ava bato bakota nga na ye na kati na gumbami na bondeli nzambe après na fongoli porte aliba protocole bokota. Est-ce que vous comprenez tout ça là? Na moment wana ntango bato bazokota nga naza te na biro naza na prière ntango bato bakoti louange ezali jusqu'à ce que tobengi louange ka pona bato nde babengelaka après ntango ekomi ntango ya kofongola losambo nabimi na biro nake wana fongoli losambo navandaka na bango journée plein te na kati ntango nasali losambo na ngai na une étape na kosala 1 minute na longo dans songi na biro sur scène concentration tokomi na ntango ya mate ya bakumisi bayembi bakoriste bayembi ntango ya mate nabimi na biro nake koteya mate oyo ezanga papa te nakomaka neti oyo ngamu nakomati nakomaka ti so nazwi tembi na mokili ya molimo nakomi ti bible te napesi mateya bato balandaka mateya na ngai na lisanga bolingo mateya te balandaka papa wasambula bayebi deja mokili soki oyo ezaka émission balingi kotala ngai na mateya mais na France na poto malheureusement na teka mokuse parce que likambo sale tango na teka plus ou moins 45 1h35 pona likambo tango mais awa na soka biso na beti 2h 3h ta musu bandi ba déclarer papa sundo biso parce que matin na biso ça découvrir action de découvrir ce qui était caché pour inconnu donc ça qu'on transmettre mutu connaissance na savoir peut-être ba sien ba doyen o bazana kati na côté à 2h abagisi na oya zwa amonongo normal mais mutu a yesika ce qui 2h kati de qui pona ya leli mais essayer combien la yo nanu boso ba découverte te essayer combien la yo pe ko sala ba recherche neti prenons l'exemple na la bibliothèque moko boye ozoluka o comprendre biloko boye eza boye na internet okoluka ba recherche en tout cas papa na ngai na koyebi biso solo papa na internet d'abord eloko vrai penser ezalaka te internet eza ndenge nini ngai nakoki koloba ke nzambe ayibaki satana elamba na ntiango na internet sikoyo mokolo okota na internet otuni est ce que nzambe na satana bayokanaka te mpo na nini
bakobimisolo page ngo na loba bayoka na kate post nzaba yibaka satene lamba bakobimisolo bongo vous comprenez que tenite sala oyo batu balobi nde bakoti na kati osomona ngai wasambula na zaka lecteur te na ka lecteur te na sa chercheur te pour lecteur musala neza nini soka monika ka livre abandi kotanga hein nga na za bongo ti na zaka lecteur te na zaka chercheur te nzambi mpungutu lendo azomona ngai na peska exemple ke musika te banda tozalaki no awa samedi na émission ti lelo so nga se na simbita livre to papier pona kotanga nzambi mpunga pinir ngai. Voilà papa wasambula tokomi kokende malembe na suka ya lesolo na biso na yebite suki na bosani me ezaki na thème na biso ya monde pardon le monde des esprits, le monde des ténèbres. Monde des ténèbres, côté de commis et ça n'a pas lecture moko au paquet en web c'est qui va te aussi les ceux qui trouvent que occasion et aussi ça monde des ténèbres. Naebi ke kozala mo pas mingi pourquoi parce que monde des ténèbres ça na kati ya YouTube. So ba beti de sanga bongo mateya ba komona ba okota na monde des ténèbres mais si la té. Si la YouTube et si la té. Et si la té. On a intérêt plus ou moins 30 minutes, 45 minutes si la té. Pour te sala mbangu kuda awa pona ko monde des ténèbres et aussi nga biso pour 4 heures du temps. 4 heures du temps to. Ozomona. Mais si qu'on a kotango loko la lecture. Na kotango loko la lecture comme ça na soukande na kotanga lisusu kosilisa. Le monde des ténèbres. Comme le monde de l'au-delà, balimbisa ngesi la rapeka kati. Comme le monde de l'au-delà, les mondes des ténèbres ont aussi 4 degrés différents. Mais si c'est papa, ce qui moyen zali to comment qui na place nganga banku, la place na kalaki. De ya mweza ka proche ya pembe na de bandeli nganga banku na bandeli. Ngane bandeli. Les bandeli. OK, na kotanga parce que ndena aboye na sana papa ya déjà bazako donc tant que tout c'est. Voilà. Na sana papa ya bato balanda biso. Ah, c'est ça yangwana. Alors, comme le monde de l'au-delà, les mondes des ténèbres ont aussi 4 degrés différents. Monde des esprits, le monde de l'au-delà, le monde supraterrestre. Donc, ils ont pas si pour expliquer, vous comprendre un peu. Il y en a 4 différents des esprits. Alors, comme le monde des ténèbres ont aussi 4 degrés différents, il y a le monde des esprits. À savoir, 1, l'esprit léger qui a peu de poids. 2, les esprits inférieurs qui est au-dessous. 3, les esprits supérieurs qui est au-dessus. Et 4, la magie. Vous se comprendre? Mais les esprits légers ou enquêteurs, on explique à qui? Les esprits légers ou petits sorciers, entre parenthèses, sont utilisés pour enquêter le terrain avant de faire leurs opérations. Ce sont ces sorciers qui, parfois, entrent aveuglément dans le filet de Ngangabankou, entre parenthèses, protecteurs spirituels de la famille, et tombent nus dans les riz. B, les esprits inférieurs. Après avoir été informé par l'enquêteur, l'esprit inférieur sera envoyé pour accomplir l'opération d'aller ôter la vie de l'homme. Parfois, il est réussi, parfois, il est poudié par l'âme de Ngangabankoulou où il n'arrive pas à atteindre sa cible à cause de la pureté de la personne ciblée. N'explique qui m'a moqué. 3. L'esprit supérieur. En cas de la faille ou de l'incapacité de l'esprit inférieur, le grand sorcier quitte son trône pour faire ce travail. Lui aussi peut réussir, peut aussi être poutrié par l'arme de Ngangabankoulou et peut aussi manquer sa cible par la pureté de la personne attaquée. Donc on a bien de bon insister. Donc plusieurs fois attaquer, à zongi, attaquer. Vous comprenez? Yangwana, parce que awa na kata nani ya esprit ferré to chaki donc ité. Mais awa ceux qui to tse aussi peut réussir, peut aussi être poutrié par l'âme de Ngangabankoulou et peut aussi manquer sa cible par la pureté de la personne attaquée. Donc attaquer donc babanda qui kotake ko bandila kotake mais ba kokite parce que motowana azali na ba principe nzambe azali kotambola na mibeko ya nzambe azali na mou azali na honnêteté c'est ça ba kokiyete yango de pureté
na mot français moto azali na kobeba te kati na ye na molimo to na musuna oui na musuna koza na likwanza akokoza na banduta neti ba mama lelo ndenge banduta komo sala bango ko mona peta mususu moi bapota moko boye bomba ma quelque part nzoto ebebi mais molimo ebebi te parce que zala wana sikoyo po moto azala pur moto po azala pur na beaucoup c'est cesser de mal faire apprenez que de faire que du bien kotika kosala mabe kosalaka toujours malamu kozala na mu kozala malamu et mutu moko ta koyebisa nga za malamu makabaka te muninga pena na nzala ye amimoni saka nga nazalaka bien na mutema malamu mais muninga na nzala otika kufanza osalaka musala nzambe te musolo bakenga nazalaka bien bien na nini peut-être pour na kokende na baro koti mbongo so masango meli yango ndo bozabi ozo fam sabato ba papa moko asalaka na RKSA papa wana azali mécanicien Caterpillar moni danki oyo ezalaka na babenda ba chaîne na pina ba chaîne ezoki bon pani ya bongisaka ngo aza technicien akoti na saso azo bongisa pic nango et raté Caterpillar et finalier papa plus ou moins 47 minutes tiko luka moye ba luka biloko ba kosala pa tomboli la wana e ya ba luka boy ye na se mutu pena donc asate mais kobika na akomona mvuluski mbanga bimeliye alobi pardon tant ba ye na nini ba longoli ye ba 45 minutes ba ken hôpital akomi hospitalisé na comment abujaka te niteka bâtiment du cœur kuto na chance mais na sa bâtiment du cœur wana ayo komona mvuluski mbanga bimeliye ayebisi ke yo tango ndoko kufana ne kokite bima ne sikoyo mukolo wana kosoli azongi normal siko ngata muna kutana kana ye na tuniye papa na kendaka na RKSA ikuna ba bisi ya kotala papa sambulo yo kana sango batu ba ye wana belebele ya papa kimbango zote ya wana za kimbango ya solo tala ngai ke kwelanga nde banjuko betela masolo wana batemo pe baza wana tala ke kwelanga ngabo mepona kobika na ngai na mona kimbango tabimeli ngai alobi tango na yo ya kufana ne kokite ngana bi siko papa malamu ni dio sala kasiko na o kimbanga sala ya papa tika na sala malamu bele o mona kata ndolo aw toilette soko etondi ngana ndima ko pepa patwa benga na pepi afuti nga mbongo bona bolamu o papa boso na boyi na mbongo na ko pepa dede papa ngai soki na vandi na kati ya nganda lotoko to pe na nganda diamba so na sobi diamba na melanga na baninga soki na meli na pesi pe muninga soki lotoko na tseli pe muninga na sala bolingo papa na partage tala niveau ya mutu on se comprend niveau ya mutu soki na sombi diamba na melaka na batu mwana meli na tambusi soki pe lotoko na ba faire nso mikuse na tchepa na tchelie to so me rassemble papa nzambe nenga sana linganga mingi tala malamu na sala on se comprend tala ntaka pasta mutu reconnaissance na yango na kokabela diamba na ba lotoko na ko pe ba aussi on se comprend alors mutu il faut oser la compta d'abord moto pose à la compta nani na bonzambe oyondi parce que l'homme a été créé principalement dans le but de glorifier le Père Tout-Puissant premièrement et loko bato bazanga koyeba yango mais les femmes a été créé principalement dans le but de glorifier l'homme yango moni nzamba bi mobali asali mokonzi na yo vie ya mwasi ezali na maboko ya mobali ngamu na kopesa yo bana ngamu na kopesa lokumu. Est-ce que vous comprenez? Si moi si na mobali et c'est que ba kumisa nani nzambe. Yango moni moi so zakata les bala za soumise pas mobali na ye, nzamba pesa kaye bénédiction apesa asala ke grâce. Parce que kokisi devoir. Ya ko sala soumise pas mobali na ye. Mais mobali to so ba malédiction, to so kufa vent parce que moi so suyo tchena ndaku obandi ko kende ko sala kinduba ozali na transparence te na mwasi na yo obandi ko soye lokola ennemi na yo et tiche yango bini mbali baso kufa vent. Vous comprenez les gars? Or que biso bato premièrement on est là pour na kokumisa kanzambe jour et nuit. L'homme a été créé principalement dans le but de glorifier le Père Tout-Puissant. Allemand Fadber de babengi na anglais. Voilà bandeko balandi nakasa bomoni molili bandeko kota molili bene continue so ezakaka
pona kosalela bino mosala tokomi okende vraiment na suka ya émission na biso na papa wasambula na moni moti temps ekomi koarrange biso nayebi te tokokoka kosilisa bien kosala. En tout cas mpona ngai nakoyebisa bandeko na biso balandaka biso nakosenga bango nanu bolimbisi parce que lelo tosalaki na lumière du jour mais tellement que butu eye kokuta biso eye kosala biso défaut moye tokende lisusu na kati kuna na bureau place tosalaka émission na biso ezali te. En tout cas nakosenga bango bolimbisi mpona lelo en tout cas tokoki kosuka boye bazala na compréhension toyebi ke totikalaki na mwa ntango ebele mpona émission na biso ekende kosila mais en tout cas tokati yango mpona lelo donc balimbisa biso mpona likambo etali ntango mais eloko na kopesa bandeko na biso lokola toli j'espère que awa na Congo Denis Lesi matondo mingi epai na ye tika nzambi mpungutulendo alimbisa ye lelo okomi kopesa matondo epai Denis Lesi napesi matondo parce que soki bana Congo to Afrika o balandaka bazali ba conscient en tout cas bako na message nga na pesaka o ya Denis Lesi ko bikisa bango mukolo moko. Est-ce que vous comprenez? Parce que Denis Lesi a se dévoilé, peut a dévoilé, bande ko nyonso oyo basala ki ne misala ki pasteur ki prophète. Est-ce que vous comprenez? Parce que il y a vrai azate. Ndenge baliaka bambongo pa Kabila, ndenge bazali ko zwa bandimi ko komisa bango lokola basi oya basi ko sakanila bango na nzoto na bango ko bibana bana ya banani. Denis Lesi a dévoilé yango. Donc alobi bien batunya tanga ta passe vrai pasteur moko to prophète moko alobi azate ya zalaki na kati ya entourage wana. Alors lelo bandeko ba pasteur wana lelo balandi ba misusu na poto basali ba église kuna. Donc na christianisme na bandako lo bango bandaka la vrai pasteur vrai prophète azate oyo nyonso tanga ka Jésus na munoko na ye ayebi so kazali mosali ya nzambe aza mutu ya lokuta même bakimbangiste ezali faux. Est-ce que vous comprenez? Parce que Jésus n'a pas. Parce que Kimbangi c'est qui créé par les blancs. Balobi église de Jésus Christ la terre personne envoyé spécial Kimbangu. Basala ki bongo po baloba ke Yesu mtatina Kimbangu po batotango bakoti kuna tout chemin mène à Rome. Alors Denis Lesi aye ko contribuer na sango oyo. Quelque soit na comprendre vrai nzambe te. Mais na kosenga nzambe ya bolingo ya mawa ayo ke la Denis Lesi mawa alimbisa ye parce que omoni mutu na ba oyo Denis Lesi ko bimisa papa na ndimite ko za milima be. Oui, pour molimo mabe akolinga ko se cacher. Molimo nzambe nde koti abimisa biloko wana po asunga message biso toza ko transmettre batuba ya mbango na bose ba comprendre que christianisme ezali pona biso te. Est-ce que Denis Lesi lelo rondi mape nzambe mpungutuleni? En tout cas na kosala nyonso soki nzamba kopesa nga tango na volonté na ngati. Nzambe so kopesa nga tango na kutana na ye na solane Denis Lesi na soki nga na soloni na ye aza capable ko ndima nzambe mpungu. Pe bandimi wana oyo ya ye bakozongela ye pe bele bakobakisa. Voilà. On se comprendre. Mais malheureusement na zo banga ye. Omoni pe moko nyoka tana nzambe mpungu comme melon siko na makambo na ndeka kinzambe mpungu. Siko ko banga kaka yango na ona nzambe mpungu ko tisi yango lisusu mo makamu na ye. Loba nzamba tindanga. Poso nzamba tindi sika ko kotsa makambo te. Mais en soi de moi na ko yiko sala ngote. Pona ko banga. Na ko banga bango be. Papa. Omoni bango pona kotila mutu poison. Ba pasteur ba prophète baza libre. Ba jeune fille ba 16 ans 15 ans ba pasteur ba sali bango misala. Basi batama bala ba pasteur ba sala bango misala. Mwana akufa na Selemba Useda na BRT tango na BRTV. Ya bandi ko ya wana wana osala na Rusaki. Na EBC soki o continue ko sala émission ngana ko dévoiler. Vous comprenez? Na ko bimisa yo na misu ya bato na misala na yo. Oh papa Zambula vie boy ngana bité na lobi no vérité. Mais c'est rwana kimaka na komi na ba mirador. Mais makambo mabe wana ko kotara mabulu moto zopela ko bimisa bato biloko na banzoto ndenge ba pasteur musuba osala lelo oyo. Mais lelo to suki wapi? Mosa colonel ake kuna nde ba akosaka bato musala nzambe. Ake kuna pona makambo na ye ya bisika makamno fola lawa. Fola la awa fona saloma kamno butu butu.
biloko akolia baluki biloko akolia azwi adrogango na butu abandi kokoshe mwasi wana pas sentir mais azana makasi te na faiblesse ani tongo etani alobi po mobali naye bakangaki oyebi yango te ntango bakangi awangani babeti mbasu ya sexe yango akufelaki te ozomona misala mabe soki azalaki moto ya misala wana te akokufa ozo comprendre bato oyo nyonso boza komona soki oza na maladi tinda quelque chose nabondela mpo na yo oyo natindelo matiti makasi ata nakoma nzambi mpungu bomeka te oyo nyonso bozoyoka basali ya jésus oyo bapaster oyo baprofete bomeka te Denis Les a dévoilé déjà alobi baprofete nyonso kutu ntango kizamina aye kosala droit de réponse a confirmé yango malobi bazwaki $2000 te bazwaki kaka bandoko so ba 1200 pa kabila na kinga kati ba réunion ndoko sala makuna papa nayebi so bapaster nasi na lobango heureusement Denis Les matondo mingi oye kokokisa ngo baza bacoureur de jipo ya kosakana te so nini comme ça bango ndengo wana papa milimo mabe te l'esprit wana ya Jésus milimo mabe eza na pasteur moko aya andima akota pa na biso lelo pasteur na ndoko yebisanga bi papa bonzambe oyo za nango mutu akobundisa kokufa po biso na ki pasteur to welanaka et aussi biso to ngiti na niveau ke soko moni na soke na ndako wana minko sala ba veiller seke na butu na koyebisa bango ke moko sala milimo mabe awawa lifato sane na prière bino boza na ndako ngane libanda funa chasser l'esprit wana bino ndako bobondela tango na bimine na libanda na ke kosangana nzoto so ba BBC combien omoni misala basalaka mais bato bazomona bango normal mama papa ekomati na ba niveau ke passer la zoyebisa mama baka oza nango pozo de délivrance funga noto sangana nzoto basi uzomona Denis Les abimisi nyonso soki bato baza ba conscient ba comprendre donc normalement papa asambula ko ya suna émission papa mwinga te pona côté ya nzambi pour peut-être pour toi repesa éducation to pesa éducation virile pona ko éduquer masse to asute ke bondi milanzambi mpungu bondi na bango déjà mamboyer su ndenge ezali pour bakamba iso ba comprendre ngo déjà donc bato nyonso bazali censé ya kondima voilà osomona voilà to komi pratiquement na suka ya émission na biso papa wasambula soki bambote ezali soki numéro ya contact ezali avant to silisa na émission ya lelo en tout cas ndenge tolobaka chaque fois na mission oyo okomaka numéro ya contact parce que kobanda lobby na kozala te na kozala liberté ya téléphone te nazokota mutu akozala yamba mutu pa oyamba te bon téléphone ya nini na kokotika pa malu zolo oyo local mais oyo ya WhatsApp peut-être soki tokomi butu na koyi ko consulter soki message ezali batindi message nga na koyanula bango pe na message mais na kosolola boye peut-être ezana ndeko moko asenga aide azana ba problème boko boye esengeli to partager yango aza pe na libanda mboka nde peut-être ye na koyi ko pese accès lundi na pokwa lundi na pokwa ye kaka ba partir ya lobby na komona salon na ngai te jusqu'à nouvel ordre na ebité ko sala une semaine na mikumba ba pesi ngai na message ba pesi ngai maye oyo mvuluski mbanga loba pona liberté ya biso ba noir bilaka mvuluski mbango ebebi ngai na se sacrifier pona bilaka na pembo ke sili kobeba et nazoko se sacrifier nazalaki pe na posa ko se sacrifier pona makambo musu nazana ngo ya ba santé ya bato mais e coïncider pe na ndenga malamu na chaque jour ba pesi nga na mokila molimo na lela pona mboka donc nakobima te salon na nga na komona ngo te donc nayebi direte pona kobanda nazo banda ngo lobby na tongo mais dire ya kosuka nayebi te voilà c'est ça bandeko oyo bazwaki libaku ya kolanda biso yeyo tokomi na suka botikala malamu nayebi te papa wasambula komo kozala te tokozwa ba question ou bien tozela toyebi te non bozwa ba question quelle question na sa fermé samedi nga na koya émission parce que oyo yango nde nazo partager pour na mokiba pekisi nga kopanza sango te voilà voilà so comprendre quelle question samedi wana bakomi bimisila ngai te mais samedi wana na koya
Voilà. ata nakomi kingo lokola ndeke bayambaka Voilà. mais nzambe akopesaka monene Voilà. nakeye etumba ya Congo pe ya Afrika Voilà. nzambe atika ngai nzoto ekende te Voilà. asimba nzoto nga pa matisanga kutu koleka Matondo papa wasambula tokomi vraiment na suka bandeko botikala malamu. matondo miki. Voici notre dimension, les Congolais, voici votre agence, avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm, papa na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 millimètres. 16 millimètres. 16 millimètres. 16 millimètres. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage date,